Bandeko, encore une fois, merci Kozalawana avec analysons avec Gilmas. Alors toujours lobela toujours la vérité aux les réseaux sociaux. Dans l'ingina lobela na solo la nande qu'on a biso Marlène Kasanga. Je pense que mabe a Nana Ketchup. Eza kozala mwasi ya Fally Ipupa. Parce que basi ya ba fere ba finga makate baza pe ba star fere za star mwasi na finga makate. Pourquoi? Parce que mwasi na ye aza étoile te nana soki azako baza ko attaquer ye étoile sika tozonga na makambo ya Fally na ba Marlène Kasanga oyo. Marlène, ce sont des femmes qui ont rêvé coucher avec Fally Ipupa. Ba Marlène Oyo, groupe na bango wana, ba Karine Mokonzi, ce sont des femmes qui ont rêvé Fally. À un moment, Fally atikala jamais occupé bango, yango bomonaka, Fally apesa bango mbonga promotion, mais bango balingaka nzoto esangana, mais Fally ayebaki ko protéger image na ye depuis kala. Vision na ye zalaki makambu ya Congo te. Sika mutu lokola Marlène par exemple, botala nzoto na ye, botali ba Virginie, bango bato oyo bazalaki na posa, souci na bango na se, tangu Fally azako régner na quartier latin. Botala succès ya Fally na bata wana na quartier latin. Qui ne rêvait pas kozala mwasi ya Fally na ba mama wana nyos. Marlène aze ko rêver, Barlé arrête kajinga, baza ko rêver kolala na Fally. Ba Virginie Manganga bango tout, ba Laura Tandas, bango tout bazalaki na souci ya Fally. Faire azalaki pro moko facile, muto aze ko lingete po na taille, pas azalaki présentable te. Mais ce botali Fally depuis quartier latin, azalaki na taille, azalaki beau, azalaki présentable. Ba Marlène o balela Fally. Sika malheur o momona ka baza ko finga Nana Ketchup. Parce que baza ko mona ba place o baza ko kanisa ba ko kuba ko zala. Ba place o baza ko kanisa bango ba ko zua. Même nani Nana Ketchup muto zua place wana. Ba Marlène ba reva ko bikozala basi ya Fally. Ba arrête ka jinga ba reva. Mais sika Fally ayebi passer na bango. Pona tango wana so tozongi na tawana. Baza na ba télé toyebi ba histoire basi o bazalaki na ba télé toyebi bango ba histoire wana ebele. Sika Fally aboya kosangisa nzoto na ba maman bazali déjà neti basala kala ozana no jeune fille mokoma déjà assez de sayo. Ba Marlène wana baza bato déjà basala mingi basala trop na age wana ta wana basala déjà mingi et bongo to tiango ti lelo depuis soki 2007 soto bakisi batang ya likolo dot eza na 20 ans presque. Na 20 ans passé. Donc tangu Fally azana na quartier latin na ba 2000 toloba na ba 2002, ba 2001, ba 2003. Baza ko rêver Fally. Fally ta za ko vivre na quartier latin baza ko mona kaza petit main droite ya quadra koraman. Baso balela ye baze soki boza ko mona lelo baza ko s'acharner contre Fally baza ko bundisa Fally c'est parce que lelo bazo mona ba komi ya kotula bazo mona étoile ya Fally sikaza tant baza ko ta la place Fally aza baza ko mi calculer soki si j'étais la femme de Fally soki nazala kata ya Fally soki ata na lala kana Fally ndende leo na tuta katolo soki na bota kata na Fally kaka mais bazwa chance wana te. Fally a pesa bango chance wana te ya buzoba o bango balukaka Fally ay s'est échappé na babiloko wana parce que déjà ba Marlène babima na ba fere babima na ba Sam Chintu babima so na bato ebele na ba musicien kuto ba leader babima na bango ebele okebi pete na ba musicien pe ya mike pe babima na bango sika mtu lokola Fally na quartier la tazala ki chef d'orchestre Fally ayeba ki valeur na ye déjà. Aza lokola faire était mutu abimaka na n'importe qui. Mais Fally ayebaki déjà ba valeur na quartier latin. Ba maman baza koyela ye baza koyaka epana pembeni na Fally nzoto na nzoto mutakala kaleso ezate. Mais Fally azo beta bango kara poza na vision. Yetango aza ko bimana basi Fally aza ko calculer ba Olivier États-Unis. Fally aza ko calculer mwasi azalaki mwasi ya Samuel Eto'o. Bango baza Fally aza ko calculer libanda.
sika ba mama oyo batuli basali déjà vie mutu ata moko te aza na posa kozala na bango. Yebisanga par exemple mutu lokola Marlène obali ye bofandi kaka bo er moko putango bandi kokanisa ba passé na ye okozala na posa komatela ye te. Mutu lokola banani Barete Kajinga omoni epe boye azana mobali ta musu azana bakanda ne kuna tango akanisi makambo Kofi asala ye bajibe basala ye ba musicien bele basala ye bilombo kanisi ke mobali wana kozala vraiment na esprit akozala na kozala kana mwasi o passé za passé te passé ezalaka mais soko komi déjà na base mibali soki plus de 10 olekisi déjà nombre bongo moi mobali ata soki azana yo tango azokanisa kuna bia osimba te sika ba mama oyo tango basanganaka bakarine wana nyonso baza kosangana bakarine mokonzi bagrâce soki bagrâce mbizi bazosangana bazosala makita mpona kofinga kafali. Ce n'est pas parce que baza na posa ya babeze eza ba souci ba stress ekomi kosala bango botala pe na période oyo lisusu période ya malili tango baza après kobaluka na base deni kuna azongi na ndaku mutu akolobisa pe na mbeto eza kozela ye moko kaka après ba polémique ya pamba tango azongi na ndaku akomi sika ye na ye akomi kokanisa Fali si je savais soki na batela kata nzoto mais sika komi trop tard yango bomonaka bakomi kolobela makambo ya 2002 bango bazokolisa kanda baza kobokolo kanda mutu soki Fali asala yo mabe na 2007 oza koya kolobela mabe donc ozokola ba 2008 ozaka na kanda 2023 oza na kanda 2025 ozaka na kanda même kanda maloba ya kala oza nango lelo papa mama kobosana te ke toza na 2025 so 26 lelo Fali aza na dimension mususu ba place Fali aza kokota eza ba place na bino te makambo Fali aza kosala. Imagine toi mutu lokola Marlène lelo par exemple aza pe mwasi lokola bato mais imaginez-vous botala na Marlène azalska mwasi Fali ameme na ba place avec ba bijou pamba na nzoto tango façon ya kosolola nanu mwasi moko boye façon kosolola ebi kosolola na publicité donc pona nga Marlène aza échec na makambo ya chronique aza échec ba Marlène Kasanga échec ba Virginie wana échec. Est-ce que botala bango nanu est-ce que bokoki comparer bango na ba journaliste tomonaka na Côte d'Ivoire o baza ko présenter ba émission bayambi ba Fere bayambi ba Fali bayambi ba Kofi Olomide bayambi ba Werason? Est-ce que tu peux comparer vraiment mutu lokola Marlène Kasanga tobi akoyamba musicien lokola Alpha Blondy? Non, ce n'est pas parce que Kofi a pesa bango accès ba jibe ba wera nde ba komi ba grand ezaka ka grâce po ba kolisa bino mais si kabino ba maman bo rata chance bo yeba ki ko battre la chance wana te tangu Fali aza ko pesa yo micro bo solola bino bozo kozwa ambiance wana kaka na kilelo olebo préparer avenir na bino boza ko sala nka na kilelo bo prouver batu mais lelo tala esika boza kutu boza ba journaliste ya kala bafandi pe na poto baza na plateau te plateau ya pamba baza na ngote plateau ezate botala ba o tozomona lelo ya Côte d'Ivoire bango tonso baza na ba 5 ans ba 6 ans expérience mais baza na ba plateau botala ba image na bango façon ya kosala présentation vous sentez que mutu lokola toloba Fali aza na somo te okutana na batu wana bango pe basala ka base na quartier na ya niveau na bango mais sika bango baza na niveau ya ba base ba mata déjà ba niveau bino ba matisa bino ba niveau depuis 2007 Fali apesi attendez le micro Fali akomi ko aza ko benga yo salele promotion azo pesa yo escalier mais bino boza ko zwango kaka na ndenge ya ki communauté bota lesika boza kusuka lelo na ba age na bino eza ba age o mutu deje falaki ayeba nini akosala lobby ezalaki déjà place ya kofandisa makambo mais boza nanu kosambrier boza kosambrier avant kokene na plateau il faut lata bien bamona ke yonde bilamba esalaka mutu te botala sika bango nyonso ezala bakarine mokonzi ba grâce ba Barete Kajinga ba Virginie ba Marlène Kasanga wana botala tango bakendeki na ba plateau basi ba donc ba mibomi bango moko ba lati on dirait elamba nde mutu esalaka présentation nini ya émission Fali ayaka na ba émission simple mutu aza millionnaire azoya na ba émission simple
Botala ndenge wera lata katanga ozokende ba émission simple mais bino babola bozana eloko te. Bona na réseaux sociaux ka bino nde boza kaka bino il faut bosala il faut na émission parfait et koyoka na te tango naza koyoka yo naza kolanda yo na koyoka solo parfait te mais bino il faut bozala na parfait il faut tango ozo ko fanda ozo simba micro ba sentir que okomi danze lelo sika botala ki danze na bino bokomi kolela passé bo passé komi kolanda bino tina 2026 botika ka makambu te botika ka makambu te passé eza kolanda bino ti lelo bozo yo kata soni te bandeko na ngai ete ya bino ete ya bino ete ya bino lelo fali asia pumbu aza na niveau mususu bokanga masima ya feri kuna boko gagner na bino vie mais pembeni afali boko ekomi trop tard parce que fali aza ko calculer maka mususu bozela mukolo fali ko chiter parce que succès ala kana suka mukolo ko chiter boko banda ko sala émission tangu batangu wana ba série 2022 série 2025 série 2024 fallait ko banda ko yana ba émission na bino ko sala ba rétrospection ya passé na ye wana nde bozela mais na minute oyo azana nuna mindele na ba manager ya ba Nigeria soki ya wapi ba Camerounais o bazo sala makambu na ye marketing ya fali eza na niveau na bino te ba Marlène eza na niveau na bino te o doit être sincère na makambu za koloba faute onyoso batambo za ko clasher sika mama oyo mama nani Nana Ketchup aza victime nini nde eza kotinda groupe na bino bo banda ko clasher mama wana bino ba golois boza ko clasher mama wana pourquoi tout ça parce que azua place oyo bino bozalaki ko zuwa na légèreté bande kona komi na suka bochilanga ba jeune bochilanga ba passé mama na ngai ndeko na ngai grande dame Irene Mabweni avec Patricia Douard dans la personne bambote à Troisika boza on est ensemble et à plus.